bana membre balingana bona Karine te. Ba chinois balingaka te na Karine Mokonzi. Pardon. Je présente toutes mes excuses na bana membre na ba chinoise nyonso o ya Karine Mokonzi la baronne. En tout cas bolimbisanga. Ngana za charge ya Karine Mokonzi ya mwelo ya mibenda kilo. Taka conteneur ya sumi ba bende likolonga. Et bah j'étais. Je ne pensais pas que Narozo va retomber à Boé. Nathalie, maintenant, combien bolinganga? Combien vous me portez dans votre cœur de savoir que vous avez belé? Je me suis demandé combien de personnes ont blessé le lobby. Balia quitté, Bamela quitté, Bima quitté par rapport à l'Okoana. J'ai choqué beaucoup de gens. Je vous présente toutes mes excuses. Bolimbisanga. En tout cas, la makambo la moni lobby. Nandimite dans la makoko Nike. Nandimite. Koko Nike ndena. Koko Nike. Pas exactement. On a na lobby que vous avez confiance. Non décevoir abinoté. Karine Mokonzi c'est ma soeur d'une autre mère. Na ça que miso pour batinga par rapport à Moussala. Tabale pe ko lenga pe ke na battre la Moussala nanga koto pe na soigner mais na bete ke ba retomber na ngonde ezala. Moi je me vois que non une chroniqueuse mutamaïelo mi sepela que non la 2020 sur photo bota. Oh le que 2020 sur photo bala a photo bota. Ya ngomol ba sente. Ngoto bana sima Karine Mokonzi batbana misala ya Karine numéro 001. Karine la kapongi ba msane ba sele musala, ba sele promotion, ba fula ela ba miniature, ba titre ba combo na. Ok kalibution nga le kaba on a vitesse makas. Todo senga na bino boy. Bato tu futa ba cameraman na ba journaliste na komba Karine Mokonzi. Todo ba contribution na bino. Bo pesa ngo pa Ken Piana. Omeli noir. Bopese mbongo ya sangisango après ok non fait na ko sunga ba orphelin na komba Karine Mokonzi to ça va jeter. Mbote bandeko balanzi mère fashion de Nantes quand tout le baboko taboko ta l'heure est grave, l'heure est dangereuse donc tout le monde ici sous bongo ba mère ba soutenanga sur ba conseil mon bongo maman Milène mon Dieu depuis Suède na mon bongo sous maman Odette Ngina depuis Suède na mon sous bongo maman Elisabeth mon Dieu depuis Suède ba mère ba vandi ça ma sur na chaîne la mère fashion de Nantes ba chinois depuis Suède na pesi mino ba mbote na bino yango parce que na mona ba mbote na bino na commentaire yango na zongi ici, Bafan surtout la Kadija Bonzenga, la FBI de la presse congolaise, la journaliste de la mère fashion de Nantes, Bambotinemne Belé, on appelle ce son bote pas mon mère fashion de Nantes, moi Sinzambe. Hein? Voilà, moi sous bongo, maman Mireille Hollande, voilà vraiment, à l'obéla vraiment, ma mère fashion, mon bongo sous ma Belgique 2, Bambotinemne Belé. Kumu ya mère fashion de Nantes, hein, ya chaîne mère fashion de Nantes, na bon sous papa Roger le combattant donc il faut n'avoir que vraiment bien le combattant, ba moi te peut se belé, il peut pas être sous ma sur la chaîne mère fashion de Nantes, hein. Roger le combattant, namoni Roger Kosama le combattant, Bambote belé. Donc tant abonnez-vous massivement. En deska boza masolo ya bien, en de boza makamba bien, ba charge, ba chinois, ba la gombe ba la kingakati ba tunyon surtout bo s'abonnande. Ah wana peso sous na mbote pa na yo moko Karine Mokonzi la baronne. Donc là nazanga moko te, nazabongo na Jemima Ibelo ba beng na kombo ya gros bébé de la presse. Donc tout ça et avec tout mes compères ça analyse quand mambo bimaki ba chinois ba silika ki donc y en a bien gros bébé to me campé ko ça na analyse non pesa mbote puis boyo kae. Bonjour gros bébé. Bonjour Kadija obi oza FBI la FBI de la presse congolaise. Non kanga batunya surtout sauf ba charge hein charge na kanga bino motene kanga yo motene kangi yo ana ndenga musala ndenga musala qui pour ça ba charge to kina na bongo. Bonjour na mère fashion de Nantes donc maman bonjour na maman Belgique 2 et puis maman Mireille na Hollande wana baza bana membre ya Karine Mokonzi la baronne. Et donc j'ai mis maillot moi sur la ta sexité moi sur aïba comme bomba quoi donc j'ai mis maillot et merci beaucoup c'est mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas passe à Kamoko et to lundi sisiko respect
Ah, mon général Jeff Makaya Botata Bilanga bio na Dalasa. Wana mon papa la bina boga. Mon général Jeff Makaya bo maman Yvette Mbia moi ce soir c'est comme matami kokota. Maman Solange Mengi na France wana matata. Donc motema ya papouche. Bongo et aussi Guilain Congolo Egoroy mo kona Strasbourg. Ado senga maître Sengi Kingasani toujours depuis la Suisse mobile à 1m85. Tamula pembe ya boga. Ya kitoko. Merci de venir au Talabis. Merci beaucoup. Merci de répondre à l'invitation là. Tout ballon la question ya bazemi et puis to tamara mususu to bengo ma to bengi to solo ba ba finir sur internet ba bota. Na mono la ti blues et au déjà on dit bon on a blues ton deni. Bon c'est mes ével comme moi ce soit bota. Sorry au Bali. Ko synthèse le kumute. Moi je me vois que non une chroniqueuse mutamaye l'homme s'appelle que non la 2020 ce photo bota. Oh le que 2020 ce photo bala après to bota. Yango moni ba synthé. Yango moni nzambo a bolingo. Asala mutu mabele minene bongo non na monate. Ce que bakse misu ya zemi pembe na kingo a un problème très sérieux. Donc ngana obala na bota bosa mi calme ko tana bobo sana. Na obala pe na boti ya ko synthé. Léloté. Un gros bébé, merci non biki obala. Non yo tose la Gemima 2020 a obala. Na bité 2020. Oh, na ko pesa dete nga na nzambe te. Bo sunde babina ke non décembre c'est na obala. Yo limité nzambe nanga. Oh, nga 2020 kala mingi takawa. Non, bah, la calatrote. Tu mets dans le solo anniversaire à Karine Mokonzi le 6 novembre. Donc, bah, charge vraiment, bah, il y a belé, bah, la membre, bah, chinois. Donc, on va que vous s'abonner à massivement parce qu'il y a besoin, bah, direct au sein, bah, j'ai maïbé, tant, bah, fêter, bah, gros bébé, bah, fêter, bah, mon autre, monde, bah, zini, bah, tu bébé, bah, zala, donc, vous s'abonner à bon, bah, direct, les candidats, on a chaîne la meilleure fashion de notes. Organisation, on est en déni, j'ai mis. Bon, organisation, c'est que tu as déjà place au ça là, na bandel eza boîte moko awa donc ils attendent ça tétongo ça té donc toza déjà de ba 13 to kutani na biso ba dire que ça les mais kaile mokonzi joyeux anniversaire après ce comme ba 16h 17h to kumba ni biso nyonso to ke siko kuna to bandi siko fête na biso yakomela yakolia ya nyonso tout au bandi ine mwe maman tekela suba manga la moni maman linga liba maman melania linga libanga fort vous comprenez que ça donc ça je me mako benga ina sa bongo na rabongo donc linga na tekelo mo elemba moni loko elemba leba po mulunge mpepé ko tatina ka bien habillé so merci so tebo mpepé ko ti diu sko eloko e utapeka moni obo nyonso ko utapoto ta niveau na Congo zate bana mama bonga na zombi loko na wapi na bana mama na ba Jimima tout le monde qui mona na émission na sala mona bimisa liste abi ke batu ba ko contribuer na fête ya Karine Mokonzi batu batanga kombo Karine Mokonzi net ba ken piana fati à $300 Mike Lokamba 200 et ainsi de suite batu ka batanga kombo Karine ba ko tsambo on a chaîne Karine Mokonzi après bon on a bino ba charge bozon bo mimo on orphelin bo kendo sunga ba orphelin pour na yo vraiment tant que charge à makasi lobinde oui. Et bien, le so muna le bon na TV c'est tout le bas comme ça se charge. Et le tout on a le bon na TV c'est que tout le bas on déjà biso na tout le bon sur na TV. Tu dois faire na bino boy. Bato tu futa ba cameraman na ba journaliste na komba Karine Mokonzi. Tu dois ba contribution na bino. Bo pesa ngo pa ken piana. O meli noir. Bo pesa mbongo ya sangisango. Après ok non fait na ko sunga ba orphelin na komba Karine Mokonzi to ça va jeter parce que au comprend que non mutu moko boye azo likona yé ba fouti ba cameraman ba fouti ba journaliste yé moko milier aboko moi sina bana c'est pas peu donc azala musala o ya sala rapport na Karine Mokonzi yango to senga mbongo pe ba pesa payer et ma bête dans le 6 novembre ça va saigner. On va pas tuer les gens, mais on va s'amuser. Madame Angélica, madame Angélica, aza pe charge ou aza la moi na membre. Non, madame Angélica, aza charge, aza moi na membre, aza chinoise,
azanyon soya Karine Mokonzi c'est la donc yende pena mutabi ko défendre Jemima madame Angelica Zassoni mutumoko a touché Karine Mokonzi aya ka saleli ba direct ka saleli ba émission mais to ka bino ba char ba toucher madame Angelica et pas maman Emily a finga madame Angelica ina ken piana ke madame Angelica za nesika te za cadastre avant na ba terrasse na banda mais na yoka ngote ngala na esprit wana za madame oh madame Angelica a changé même tout ka lokwa chene bilamba ye moi mosono le bana ba auto wela ngale ba moto po ngana na so mutu kate na na lo na moi jaune ba bengo ni ba taxi jaune et ça la ngama ka me nga stambola na ngote po na te ba jaune na ta so to wela le ba moto em so ka bi moto be le moto ya te to dongola ni ka ya dongola pe la dongola to leki to ko wela moto ako se ko pena me fashion na me nani Angelica a beaucoup la batu Angelica na za bongo ba pango bela kinkole ntateka ngo Angelica oh mutayo se molpango na ye Angelica so ba pango nesko mtifaya ko somba bo comparer na ba niveau na bango tout le ba makamsu ba tala na bi ondeni ba charge ba vandika kien ba garder silence we pour te faire ba attaquer yango Monique non lelo to compare ken pena za complexe Angelica Madele na suka taninga yamba ke na emisi na chaîne nei muto akumisa Karine oyambe poani yo finga Karine poko poko tsaka ye akale makambe pesa ba vue na foot ba caméra mais na foot ba jeunesse langa bango to ba na sima Karine mokoni ba na misala ya Karine numéro 001 Karine lala kapongi ba msane ba sele musala ba sele promotion ba fula ele ba miniature na ba titre ba combo na ok kalibusi nga le kaba na vitesse makasi Jemima ibele to yana na ndenge to mono sali na émission na Kisinjora bana membre ba siliki ba chinois bana gombela donc bazaki on m'a très fâché na émission bo sali na Kisinjora oui ko expliquer biso ezalaki pourquoi bo sali na émission et pourtant balobi ke ennemi ya papa na yo bien aimé maman na azape ennemi ya yo mwana comment yo ko kaimba mo ko sali émission na Kisinjora banda ndenge nini oui mais quand peut ko expliquer bana membre ba chinois ba charge ba Hollande biso ba charge musubi ba ali banda donc o me kana ko expliquer bango bon d'abord j'ai Nazolo bango na la chaîne Mère Fashion de Nantes parce que Mère Fashion ta sala vidéo wana nga naza chroniqueuse na tangela musala oyo malgré naza na internet parce que ba chaîne na ça sérieux zati OK na ozana chaîne moka kin aboé pona 2000 francs baba no oya na tongo na 8 heures pour te donner que 2000 francs et yo moko foué na ba marché à l'ose de 50%. So ba côté $50 ba peso combien 50 pour $50 aux oloni ce qu'on au moins que na telenga habité na chaîne magi na tangi même non c'est retrouvé té ya moi na kota kata YouTube le lobe bana membre ba chinois ba fan nanga ba to balinganga ba souteninga nazanga elote so na keleli au moins na ka be pan au bouger ka mo mutu mo boyam souviens na mo be maman et maman de na na mpia comme il veut mbia non ko te maman quelque chose pour na sala bla sa boy bou gros be ko ta ka be DC peso bonjour 3 peso bonsoir na force à ce lote banana comment charge je ne force rien mais na travaille kana chaîne ya mutu na chaîne ya boss nanga jibe kumaluta naza superviseur naza mutu oh naza mukwa na mokonzi c'est na chef naza ba responsabilité on na salaka tango réconciliation ya Karine na kofelo mde et salami mon boss aibsinga j'ai maté makamusenga boss mona ko sala émission ezate na kiko kene ko yamba bango te c'est impossible po ba ofinga Karine boss nanga tiki et comme ce qu'on a kaya pardon tant comme que Karine Kisinjora a ko senga kofelo mde pardon par rapport à makambo ya na koloba et ça que Kisinjora tanga sengi pardon a solo lina boss nanga abino na linga na sala émission na senga kofi pardon mais lingi pe le kapela la chaîne na biso moko parce que boss nanga na Kisinjora ba yeba na depuis kala vient toujours à sala nzembo loke to kumalo tele ki chevalier na bilengi yo loke to kumalo tele ki chevalier na bilengi loke to bébé loke to kumalo tele ki chevalier da sala Kisinjora sala ki vient na boss nanga vidéo nditanga komela ke boss nanga Jemima Kisinjora senga aya ko lekala émission asenga pardon mais solo na Karine saka nkina ko yamba Kisinjora soka fingi yo na ko kata ngo na montage monde salaki na kata na montage et Karine na binanga ça non émission eza musala na o so mona le mabe yo mo ko bika ndeni o sala Karine na bana teke non kata ngo na montage sala ba binanga yo mo ko bindeni ni oko sala et ko sala que la baronne et mais ça peut ngapé que tout le côté bien Karine on sona bana membre on sona na ba chinois que non ngamoko na autorisé que Jemima à cette émission ngapé côté le côté qui peut na cette émission peut la Kisinjora avant tout ça l'émission la Kisinjora ana ba makamususu
ah j'ai mangani na bo ngalo kina Karine wapi ngaza pa Karine te Karine ngala bi mana ndemo bi mwana so ngaboya te potala ka batu mutu mpali ya na ndenge na ye ngalo ya na ndenge na ipi awali na ndenge na ye kisinjora abiki Karine Mokondi a star ko fule mde akanga malamu pamba te seke Karine Mokondi ala makambo a star mais la TV mwana le bango ezate mama natia kisinjora micro oh ne maman azara vie na bi vie makambo to loba awa boye na makambo le ba la caméra ekomaka mususu so botele mission na bane ko contrer ti atunanga pe na question Karine mtatindi yo to kate bloc en tout na monter surtout tika ngokasi to ko benga na ba niveau mo boya bien te na âge amukolo pesa kembon ngana ko ma question na pesa question zo mbon ngai parce que maman Mila yamba ki pe pesa kembon maman Mila yamba pourquoi pesa mo ngala pesa mo te po ile mta komela boss na nga po ba yambe na chaîne moi na pesa mo ya komela boss na yo po o yambe na chaîne après bote leur problème c'est ça parce qu'il y a que yo za charge ça là kuna nandinga pe na solo nandimte Karine nandimte kisinjora bi ngala na charge otalate tutala biso akotala ngo mena misu na nga lobi na nga bongo te nga kene na maison mère na répétition maison mère na kota bwe kakola bengela belanga pena j'ai mis ma charge nga moko na banga benzame abanjo ba obetanga mais na bima lokolo ko ya te na kena répétition ya fali pa El Rey Mago na bimi lokolo ko zate pour dire là pour montrer que non nga no saka musana nga tellement que bana membre donc peut-être selon le autant au émission la réaction ya bana membre ezaki ndeni pas na omo aussi 30 minutes après nanda sa émission na zini na moni appel ekoti appel normal mais ya libanda mwana ya m'appel ezate na sa émission na zini appel libanda ce qu'on a rappelé ngo ndeni fona kota na WhatsApp courant ezaki te peur na ngape charge silaki na bi analuka place mo na charger din o na bayenga bitena zonga kanda na zonga ndaku na kosha na ko pe na ndaku bela kuti kuweza te dans le bilaki ba stress mo ya vie na ebité kuweza te na bi nza bandel mama kuweza te mo ne kindoki tellement ka courant ye na bina brancher na fungola ka WhatsApp mama monteur nanga akomeli nga jemima na bloquer mission ki sinjora tu bloquer en poignée o bana mama siliki nga oh ya solo sko bloquer nga na kota ndeni pona yeba abina nga côté pas meilleure fashion de Nantes. Donc na côté pas meilleure fashion de Nantes, na mo na kibana mamba fâché. J'ai mis ma au conseil monsieur qui sinjora té. Je pas parce que tu comprends la ngopete. Biso lingi ba vrai. Là monsieur à côté linga ya musala na ye. Mélange. Ngab dossier que meilleure fashion à mona ke vidéo c'est pe na ngote azuango ayo expliquer ba la membre le quoi balinga nga ba loba. Ba pesa réaction na bango. Ndé c'est alors na bisio Kadija ba pelo nga na zui lobby ba voice nga na zui na ba papa na ba maman o bon papa asiliki maloba ke no mama na ba ndenga mabeti mama comprendre ngai passe ya makambo Karine Mokondi nemte comme ça na niveau c'est au moins qui botala maka ba charge non nga na star oh papa la toto so ema amona nga to le kanela bandela ba ebati na star na comprendre ngo lelo ke na star poto ninga na mission na nga na kitsinzora non na lalite tango bengi na boss nanga na lalite Maman Solange Mengi na France matata motema na papouche abina nga ma fille na ebi niveau za nango siko non c'est le mot na western nga moko ne ba vanti na kotaka papier singa salut abi makambo ya sérieux maman est sérieux. Tout le monde qui émission on peut pas meilleure fashion na chaîne na biso pas meilleure fashion de Nantes. C'est émission na ngati pa bino. Ka c'est émission au sana qui sinjo. Oui mo tolo bangot. Alors vidéo ana donc à ça aura live déjà live mon nom skoyo akanga miewo comprendre bala membre bala chinois donc pour comprendre que Jemima a vraiment ko présenter ba excuse. Na tala ki ba commentaire kaka na kota ki te po de la ki da monter. Donc les meilleurs émissions na ngati ki. Ah mère, donc même t'as bien exposé. Est-ce que yo oloba nini pas ba chinois parce que bon on va dire que ma de si bandima était que yo un jour que yamba munguna o azo bundisa Karine Mokondi. Donc que oloba. C'est la ngana za charge à Karine Mokondi ya mwelo ya mi benda kilo. Taka conteneur ki sumi ba bende likolonga. Et ba jeté. Oh. Mon de charge à boy. Maele boy. Nata au moins bato batabali net totanga trop na ba bougie na ba mwinda pétrole.
courir tenga na otanga ka boy pour ka lobi na interro pour na zota 9 sur 10 c'était 10 sur 10 ya on tata bali net bana mayele ya 0-0 kokena nga bon pour na français na ya linga no ya na charge Karine Mokonzi na makasi mutu na vie ça la erreur en pe na yebi na nga peut être des erreurs parce que boss na nga nde tatindenga n'intérêt que à côté mbongo et futa caméraman et futa monteur ma yeba que retour et ça les mabo bana membre balinga na bona Karine te ba chinois balinga kate na Karine Mokonzi pardon je présente toutes mes excuses na bana membre na ba chinoise nyonso oh ya Karine Mokonzi la baronne en tout cas bolimbisanga je ne pensais pas que na rozo ba retomber à boy Nathalie maintenant combien bolinganga combien vous me portez dans votre cœur de savoir que vous avez belé botiki bakamuna bango je me suis demandé combien de personnes a blessé lobby ba lia quitté ba mela quitté ba ki bima quitté par rapport à lokoana j'ai choqué beaucoup de gens je vous présente toutes mes excuses bolimbisanga en tout cas la makamona moni lobby nandimite la makoko Nike nandimite koko Nike ndena koko Nike azakitamu Nébete. Oh le ngnote ko filma ba filma ki bo. Ah manike. Tezo ngal kama manike to moni a mo sele ki mutema mabe dans état que yo charge le bana hotel ka mo ba la membre ba Hollande ba chinois ba la gombe na gombe ba Hollande. Tika nga mère tika mère je sais que je comme menacé vraiment je comme menacé mais je mère à ça qui comme da mukolo nga bonema comme mère héros mère luka nanga teke poison to luka te bananga tele mère poison bomé sko bomaki nani maniki po zo neti nini o zo nini ntuta maniki abiende autorité morale ya kosi Zamba windo tu. Ya kosi. Autorité morale za Karine Mokonzi, maman internet, maman YouTube. Ayiba na bandal. Kevi benda biso na bien na jemima, biso to abi bana bandal. Voilà bandal. Biso bana bandal, babi ke bana bandal batambula kana ma papa oyo sa l'émission. Là tu califo comment vous connaître au côté dans toilette douche mais ayi. Ya kosi. Wana chrétien biso bana bandal la, bana kosi. Ah, mais moi ebit. Pour comprendre que ça un gros bébé, nous bosser nganga yamba gros bébé yo na yambelier donc gros bébé. Balinga makasi surtout la chaîne la meilleure fashion de Nantes. Maman, y a combien comme cette vidéo na ngat. To sole belo na mère. Ma fille, limbisanga na kakanda te maman. Ya ngo na ngapela ngapela tipika bongo pour la boya kiki non, bat ba le bango na pembeni. Ba le belo na meilleure fashion de Nantes comme ça et ça la ke au comprendre niveau ni balinga ko. Maman merci. Maman Mireille na Hollande, la conseillère privée de Maman Fashion de Nantes. Merci. Maman Belgique 2, Maman Lalité, Maman Belgique 2, à Lalité. Pour moi là, je vous donne 5 minutes tout bolimbisi. Bolimbisanga ko, bolimbisanga penza pardon. Na moi na bino. Atilo ngama bolimbisi. Anti-stress. Bolimbisanga ko na fukama. Na fukama te. Ba limbiso ka bon bazan bon taka bala motema wa Karine Mokonzi. Maman bolimbisanga bana membre, bolimbisanga ba chinois, bana kingakati, bana gombe la gombe, bolimbisanga. Bomoni fanatique nanga. Ada guitariste ya nani ya Kabose. Aske bass. Fan nanga numéro 00. Abela nga bina bwaka na bwaki. Donc ça sous moi dire il y a koloba pona bana membre ba chinois bana membre. Bopesanga Jemima Ibe les gros bébés de la presse confiance. La femme du patron. Bopesanga confiance. Non décevoir Binoté. Karine Mokonzi c'est ma soeur dit notre mère. Je répète, Karine Mokonzi c'est ma soeur dit notre mère. Attends à voyager. Attends à quel emboka tout na okende. Pour kala mingi te. Nga nga mwana nzambe ka voyage na nga ndeni. Pasteur Serge Mokambila azawana. Pasteur Moïse Mbiye. On les cadre. Oh. Donc on a lobby que on peut s'en confiance, non décevoir Binoté. Karine Mokonzi c'est ma soeur dit notre mère.
na saki émission po batindenga par rapport à musala na bana pe ko lenga pe na batela musala nanga koto pe na soigner mais na ebete ke ba retomber na ngonde ezala ka émission na biso mon mot de la fin na batinyo so balanda biso ba charge et ba charge bino mo pe susu ba chinois bana gombe bana kingakat batinyo so to balanda biso batinyo so ba soutenir pe na chaîne na meilleure fashion de notes batinyo so ba l'engagement ebele donc je m'ai présenter ba comment ba excuse na e pa na bino ba on so sepela ki na action ya sala kité donc ezaki epete mutasa ki on batinda ki e pona intérêt ya chaîne na bango intérêt pe ya boss na donc ce qui a blessé ki bino bolimbisa e azaka moi na e ka ko na bino a esenga pardon moi oza so mo de la bien osenga pe pardon ba senga pardon kitoko na CP ba mot de la fin moi de la fin je dirais seulement que non bana mamba bo réagir ko pardon so bo réagir par rapport à les histoires ka soni taka na lo bana meilleure fashion de Nantes na chaîne bolandaka chaîne na bino hein pour ça quelque chose contribution on a plus de 143 89 155 41 67 tango tinda pe mbongo tini mbongo bijamima na tinam sous 200 $100 et pour la mama Karine $100 pe ayo pour na pe ka mutu tolo bakaka. Et ça va bien. D'abord, merci d'abord. Na boss nanga JB Koumalou te levo petové de Dallas. Les boss charismatiques, mon boss, mon patron. Voilà. C'est aussi mon général Jeff Makaya Botata Bilanga Bio na Dallas. Boss nanga ça comprenait que non, j'ai mon appel na charge, na comprendre que la charge. Tande pote ningal ba beng nanga. Voilà ba dédicace nanga d'abord mes respects. À mon général Jeff Makaya Botata Bilanga Bio na Dallas tata azolelisa Dallas mobimba na biloko naturel lungo ya mapena o matapena na cheval kidi Luka kuna na Dallas te tout na mon général Jeff Makaya bo et puis à mon boss JB Koumalou te levo pété de Dallas maman Yvette Mbia motema papa Mbia na Londres non là c'est bongo ça dépend des catégories sans acte tika à 2,5 mètres 5 toujours depuis la Suisse. Na kotiko bana membre ba chinois. Ay na kesiko mama Solange Mengi moteba la papouche na France. Na zongi na Guilan Congolo Aigle Royal Mokonda Strasbourg. Na baluki be na kuti mami dai na Anvers. Dani Muyenge l'homme du millier ya dadi mabi Mokonda Mombele na Paris. Bitu bolinga meilleure fashion de Nantes. C'est la famille. Je suis Karine Mokondi la baronne maman YouTube maman internet maman oyo aeko pesa batu misala ko futa ba cameraman ba journaliste na kombo na ngana ba miniati na makambo nyonso. Je suis Karine Mokondi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci Bozaki Obele Rolanda Bisso. Merci vraiment de votre confiance. Merci aussi pour la fidélité na bino donc tolobaki bo s'abonner de awa. On de bisika bozama sola bien, bozama amba bien. Na mbele bino jemima ibele moko ya ba charge na kombo ya gros bébé donc o asala ki bino bo sepela na ngote en tout cas bo limbise mo bo kindenge à s'excuser devant caméra. Wana mon bon sous Montréal Darcel Mokoko. Voilà réalisateur mo ya Kano na pe sous mbote pas Peggy Tutan mon cordon Peggy Tutan bisiko zali na pe mbote pas mon caméraman Kevin hein, caméraman privé personnel donc là il a tambulane la zalane tout le temps donc ce moment là ba image pe ça makito wiza grâce à Kevin mon caméraman na pe sous ba mbote na bino nyonso to hein ba fan na Kadija Bonzenga ba nyonso ba linganga ba ya na nga ba maman na nga ba nyonso soutenir nga na ba conseil en tout cas bo lembate sika ba remarque ezali bo continuer toujours na pe ça biso ba remarque de ça la que musa na biso et avancer donc so c'est nous une émission otali na otiki na olotia boye ko tia boye te mais otiki na rata ko emete mais otiki na parce que to benga batamite ma betende baya ba s'abonner aba finga biso to benga ba onte to benga nde batamite ma malam ba sunga biso na ba conseil na mambo ebele po musale pe sa mande kitoko donc ngana bio to kutana susu à la prochaine occasion bye bye.